Lelo s'est tenu na RDC 21e session ya communauté économique des États de l'Afrique centrale. Oyo ezalaki présidé na président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Incendie monene salami mokolo ya lelo na immeuble ya société commerciale de transport et de port ex Onatra oyo ezwami bongo na boulevard du 30 juin. Na rubrique na biso ya mokolo ya lelo totuni question oyo est-ce que eza malamu mobali akende kovanda na belle famille na ye. Mbote na bino bandeko balandi ya KNB News partout bozwami. Et salami lelo na cité ya Union africaine 21e session ya communauté économique des États de l'Afrique centrale où ezalaki bongo présidé na président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Image pe commentaire de bino. Misala ya 21e session ordinaire ya conférence de chefs d'État na ba gouvernement ya communauté économique ya ba État ya Afrique centrale CEAC en sigle. Et c'était qui lelo lundi 25 juillet 2022 na cité à Union africaine na ville ya Kinshasa na République démocratique du Congo. Ba assise oyo ezalaki convoqué na président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azali président en exercice ya CEAC. A convoquaki yango na thème principal oyo éducation, santé pe na culture. Conférence ya ba chef de l'État pe ya ba gouvernement ya CEAC. Ezali organe suprême ya prise ya décision pe yangonde et définissaka politique ya communauté. Na discours na ye ya ouverture, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice ya CEAC, a fait remarquer que 21e session ordinaire ya conférence ya chef de l'État pe ya gouvernement ya CEAC ezali ko se tenir 7 mois après 20e session ordinaire oyo ezalaki le 19 janvier na Kintele na Congo Brazzaville. Et Sikaye azwaki présidence ya organisation oyo. Na communiqué final na bango, ba chef de l'État ba aderaki na feuille de route ya Luanda oyo esengaki cessation immédiate ya ba hostilité et pas ya M23 pe ba se retirer na ba position na bango oyo ba kipaki na RDC. Eza normal. Bolanda historique ya communauté économique ya beta de l'Afrique centrale oyo ezalaki bongo créé na Libreville na Gabon le 18 octobre 1983. Na sommet moko na décembre 1981, ba dirigeant ya Union douanière pe économique ya Afrique centrale nde bayokanaka conformer communauté moko économique ya monene ya beta d'Afrique centrale nde CEAC écritement en octobre 1983 na ba membre ya IDAC c'est Tomé pe principe na ba membre ya communauté économique ya ba pays ya Grand Lac. CPGL créé en 1976 na République démocratique du Congo, Burundi pe Rwanda. Kasi lelo ba pays membre ekomi Angola, Burundi, Cameroun, République démocratique du Congo, République du Congo, Guinée équatoriale, Tchad, Sao Tomé pe principe. Objectif fondamental ya communauté oyo ezo concerné promotion pe renforcement ya coopération moko harmonieuse pe développement moko dynamique équilibré pe auto-entretenu na ba domaine nyonso ya activité économique pe sociale pour na réaliser autonomie collective pe kotelemisa niveau de vie ya population. CEAC ezotambwisa processus ya intégration régionale ya Afrique centrale pe eza reconnu na Union africaine. Ba institution ya CEAC eza bongo conférence ya ba chef de l'État pe ya ba gouvernement oyo eza organe suprême ya CEAC, conseil ya ba ministre, cour de justice, secrétariat général oyo eza organe exécutif ya communauté, commission consultative pe ba communauté technique spécialisée. Kinshasa et l'équipe. Population ya Goma ba manifester mokolo ya lelo contre MONUSCO pona ba manifestation. Population ya Goma ba manifester mokolo ya lelo contre MONUSCO pona ba manifestant. MONUSCO azosala lelo côté na République démocratique du Congo.
tozali awa na ville ya Goma na province ya Nord Kivu wapi ba habitant ya Goma pe ba jeune membre ya ba mouvement citoyen ba salaki manifestation moko mokolo ya lelo lundi 25 juillet 2022 pour na ko protester contre présence ya mission de l'Organisation des Nations Unies MONUSCO na mokuse na République démocratique du Congo. Kasi malgré interdiction ya maire ya ville ya Goma, le commissaire supérieur principal François Kabeya ba manifestants ba kokaki ko accéder na quartier général ba panzaki batumbaki pe quelques scènes ya pillage ezalaki observé wapi ba policier ba lansaki ba gaz lacrymogène pour na kokimisa ba manifestants. Kasi pour na population congolaise MONUSCO ezosunga RDC ne lokote banda bambule ebele pe basengi na bango babima libanda ya mboka bazonga na bamboka na bango. Kinshasa ele Général Silvano Kasongo apekisi ba moto elalaka lisusu na basociété bolanda ye na réunion asalaki na ba collaborateur na ye. Des missions de mission. C'est l'émotion. Bah, tu n'as pas besoin. Oui, oui, ça monte. Moto n'a pas bien. Mais, souci de la mission, c'est sécurité collective. Mais, dans le souci, tout un problème d'abord effectif. Et ben, la police, c'est un problème effectif. C'est ça que la police, c'est donc, il y a beaucoup de gens de façon que va recruter un policier, va former. La société, la population est là. Parce qu'il y a 4, 3 policiers. Mais les policiers, ils sont 3 dans la famille. Si vous avez un moto, ceux qui 20, ceux qui 30 motos, ceux qui font 500, ceux qui font combien. Au niveau de la mission, ils ont un gaï, ils ont un commandant, ils ont un commandant. Au niveau de la société, donc il peut comme ça. Mais les policiers sont là, les femmes, ceux qui ont tout le quartier. Au lieu de intervenir, il y a des gens qui ont été intervenir, moteur de parce que le moteur, il y a des gens qui ont été alors, toute la sécurité collective de la population à quartier, ou bien toute la moto, il y a des gens. Voilà les gens qui n'ont pas gagné. Les gens qui ont instruction à Kala, on a des instructions. De façon que, soit de la station, d'essence, mais la société est comme envahie. La moto est si calme, à Kala, vous avez dit que la moto, les femmes de 10 ans, 3 ans, 4 ans. Les policiers, Azawa, la société, la tombe, la Sakamosala, la tombe, 1000 francs, 500 euros. Ceux qui ont commis les motos, comment on va prendre. Mais c'est quoi la sécurité collective de quartier one? Non, non, ça. Ma bosse dit que la sécurité collective est déjà primordiale. Oh, ouais, les avions secondaires. Voilà la réponse de l'excellence. Je crois que l'autre, sur la banque, ceux qui l'ont mis l'ennemi, donc on a mesuré notre solution. Merci beaucoup. Parce qu'on peut nous saboter facilement. Réaction ya population sur comportement ya ba wewa bo vandenge population a réagi ça qui na micro ya Saron Mauti. Bon, il y a deux aspects. Ba wewa ba yepé ko soutenir transport puisque ils ont la difficulté de transport. Mais d'un côté négatif, en tout cas ba na mbeba mingi d'abord c'est comme si ils allaient classe à Batumoko bato sala nani wana respect zate bazana nani conduite ya nani code de la route zate c'est comme si bazali soutenir donc c'est comme si l'état zate na domaine on a l'état zate bazo sala oya lingi aroya na sens inverse embouteillage kokota nzela batu bakokota banini tout ça en tout cas il faut l'état penza asa l'effort pour na ameko cha ordre na secteur wana tala niti bazali na problème ya ya tuti mutu et puis baye bazui batumbi mutu ka mutu wana ce n'est pas normal faut l'état penza na domaine na sepeli mingi ndenge gouverneur a dit que il faut penza bacha
bacha assurer na domaine wana baza na plaque ba identifier bango d'abord un eza pe moyen moko eza ko favoriser ki muyibi bani tout ça eza se comporter mabe et puis vraiment bazola na ordre angelate voilà na ordre angelate et puis bazo comme na des ordres ba bomisi baté belé baza trop pressé donc ba garder ba bandi te muta comme na ndenge na ye ba bandi différents dont des ordres de l'équipe trop tellement baza mal comporté on va se ba dégâts mingi voilà donc tout ce qui gouvernement ko lo banina makawana puisque trop c'est trop. Bon, il y a un comportement tout décrit, un autre regretter le comportement, tout éviter que non, mutu avant que ça mutu soit permis de conduire, tout éviter gouvernement qui appelle ça bateau a permis de conduire. Pour mutu avant soit attendre pour ça mutu fasse un permis de conduire à l'action que non, ah bah batamula boy. Oh eza bando eza boy. Na tout moni maman na jeep na pemba zoya, appelle si clientant à côté. Ouais ouais avec tout est na portière na ya sima. Bah ouais bah tumbi jeep na ye, c'est pas normal. C'est normalité, c'est la carte. Ce qui a tout qui ouais c'est autre mais ouais ko tout na ye ko tout taillé. Ale tumbi jeep na ye, c'est la carte. Donc il faut gouvernement il faut aluka moyen à sensibiliser ba ouais wana abenga bango ba pe balakisa bango ndenge ya kotambola na balaba. Chaussée de piétons, ils appellent batama on appelle ça chaussée de piétons, c'est pour les piétons. Et là pour les motos. Autant la chaussée de piétons, vous avez pipi na pipi longwa na leka. Ils raté. Conduite na bango d'abord dans une époque moko penza difficile pour na ba jeune alelo. Éducation civique. Biso to yekoli yango na classe. Respect ya mutu, respect ya nzela. Et partout aux autres en tout cas, aux hommes que mutu azawana okoko ko sakana na été puisque mutu azali sacré. Et là le bosso de l'état ko pesa penza makasi côté état l'éducation civique pour mutu azala respectuer envers tout le monde. Pour les tout monde ba wewa mawatro. Pour nani parce que éducation est en côté. Yo salingi akosala. Voire même comme la masanga. Donc, comme partout, à occuper tes nez du Solomon à yoga du sous n'engassant de kuna. Moninga na ya yoki que azana Pascal. Bon, ya ko zwanga. Bazwani wana et pas bakei kuna ba meli masanga allez. Ni ne salama yekuna accident. Mora bango akufaki. Donc pourquoi parce que azali en plein service mais azomela masanga. Donc bo bangi zate respect ya bo moto pendezalité. Beltesco Mosungi a peuple congolais a-t-il sous na marché macaroni roni yango ezagu oyo wapi ezotika ma partout pe na prix moko abordable bumeka kokokanga bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana kosunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde akozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te elamba makabaka ndenge moko mwa ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va bakende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes esangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya kolia kaka na pokwa vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni
oyo esengeli kolesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali ya qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka yango partout tozali na produit mosusu babengi ya kitoko makasi babengi macaroni ya Bitosco en tout cas ngala benga yango kinkaka ezala l'habitude ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Betesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Betesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakité Tolobi Kinshasa et l'équipe partout. Lelo na tongo immeuble ya société commerciale de transport et de port epelaki moto heureusement ponango mutuka anti incendie nde maîtrisaki moto soki te nde immeuble mokoneki epela moto. Incendie moko violent esalamaki na butu ya dimanche kino total na tongo ya lundi 25 juillet 2022 na immeuble ya société commerciale de transport et de port ex onatra na mokuse oyo ezwami na boulevard du 30 juin na commune ya Gombe awa na ville province ya Kinshasa. Badega matériel ebele esalamaki kasi raison ya incendie yango eyebani nanu te jusqu'à présent. Bavitre epanzanaki milinga ezalaki partout pe ya makasi oyo bato kutu moya bapusana ezalaki te. Wana nde scène oyo babitan ya commune ya Gombe bakutanaki nango na tongo ya lelo lundi. Kasi moto yango ezalaki maîtrisé grâce ya effort ya camion anti-incendie oyo epermetaki kosauver partie mosusu ya bâtiment oyo. Kasi toyeba ete immeuble oyo ezofaire partir na oyo tokoki koconsidérer lokola élément majeur ya carte postale ya ville province ya Kinshasa. Immeuble oyo ezosangisa baemployé ebele ya entreprise principale moko publique ya mboka na biso. Société commerciale de transport eza spécialisée na exploitation ferroviaire pe portuaire na activité pe lisusu na transport fluvial. Dossier oyo etikali à suivre. Kinshasa et l'équipe partout. Est-ce que mobali akoki kokende kofanda epai ya bamwasi na ye nde motuna etunamaki mokolo ya lelo na KNB News boyoka ndenge population kinoise bareagisaki na micro ya Saron Mawete. Na ntango neti na bavillage kote ya bapara na biso bauta mobali aza capable nde misu toyokaka soki abali mwana ya mutu ya mwasi akokende ofanda epai ya bokilo na ye akokende ofanda epai ya bokilo na ye poke ayedaka bokilo na ye misusu mpe eza permis te misusu mpe eza likambo ya kutime bamisusu akokende epai ya bokilo mpo asunga bokilo na ye bamisusu bakendaka te mais na bacondition nde tozovivre na minute oyo nayebi te mutu nini oyo bokilo na ye exemple apesi place avanda na mwasi bongo aboya yango eza teke nde bon awa nde biso tominimisa babiloko wana mais na poto eza permis toyokaka te na poto babalisa famille ya mwasi bazwi yo mobali basoutenir yo po bala mwana na bango ezaka nde moko bokilo akozwa mpe ndako apesi ozovanda na yo eza problème te eza likambo pene te oyo bon eza mutu selo mutu na mutu mpe ndenge akozula yango na baréalité actuelle ezali vraiment normal te mobali lokola botai mobali akende kofanda na ndako ya bokilo na ye mais ekomaka na ka ya bacirconstance nde tozosurvivre makambo eza ebele mobali akoza azalaki na charge azalaki kokipe ndako na ye malamu anaokipe mwasi na ye na bana malamu eye kose retrouve ke capacité eza lisusu te mbongo eza te perturbation ya mosala là ça peut aller c'est-à-dire akoki kokende to bokilo akoki kozwa ye apesa ye sika fanda à quand des circonstances mais eza habituel te ke mobali te koza mobali zu mwasi na yo okefanda epai ya bokilo eza malamu te mais na ka bakutime mosusu nde tozali ya bantu na ka ya kutime mosusu eza autorisé vraiment te ke bokilo afanda epai ya bokilo na ye ata circonstance ata nini
et baza autorisé te ki batika bokilo afana na bokilo na ye mais na ba ekolo mususu eza nango permis mobala ko vanda bon te ça dit malgré ate ba peso cher Anton so ke kuna yebaki suka nango Waka Mario, comment est-ce que l'on attend comme toi Mario? Donc ça dit mobile est bien là, non? Fort bunda. Ata ba peso nda comme nene yo ndima no pour tanata studio pas matin ngar ou il va na moi now. Mais ya ko mobile yo zo idée de ba peso lupangu. Na famille moi ce qui vanda, vraiment comment est-ce que l'on attend comme toi na Mario ya ba Mario. Po ozala donc ozala bigati. Gamuke be moi son ce que yo ça oza pa na yo. Ba langage pas basi ça na bien mais vraiment mobile bien fort bunda. Moi studio atanga comment est-ce que jamais na ba famille mingi surtout na ba famille africaine ba bokilo mususu ba ko traiter na ba kombo nyonso homme faible homme incapable azanga soni pe bongo na bongo kasi okoki pe kokuta na famille ya malamu oyo bato bakipa makambo te donc yango ezo dépendre na famille okuta nango kasi yango edimaka valeur ya mobali pona ko éviter makambo nyonso wana malamu ondima ta kofanda na quartier moko eza reculé na ndako oyo kokoka kofuta to kofuta 10 francs kasi ebima na poche na yo Kinshasa eleki partout. KNB News ya mokolo ya lelo KNB News ya mokolo ya lelo lundi 25 juillet suki awa merci na bino bainyoso bozwa kilibaku ya kolanda KNB News ya mokolo ya lelo merci na confiance pe fidélité na bino kasi na bosa na te kopesa merci na équipe technique o basala ki mosala kitoko na sima caméra tozaki bongo na Hervé Zaka pe Saron Mawete régie esimama ki bongo na monsieur Jojo Lukoji ngala bino tokutani mokolo ezali koya kasi na souhaiter bino kimia na mabota na bino. Magazine, Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.